Bonjour, bonsoir. Nabandeko nyonso o bozora ten kolanda émission en femme sage parce que to baksaka implice. To s'abonner, to aimer, to partager, ba jamais. Et ça la bien ma casse. Tant au tali, au sepeli, au commenter. Et ça la bien vraiment. Na bino bozo tambo ya au commenter. Bozo tellement ebele. Na o monara bino en tout cas nzamba lola. A pambo la bino. Azong se suit ebele koleka. D'abord pasteur nanga nyonso o bazora ten kolanda ngai et surtout les révérends pasteur Nestor Mumwenga et le pasteur Gaspard o bazora ten vraiment ya kolanda ngai tikanzama pambola bino mama Laure Matondo ya yo yango wana tozaka kana thème na biso tozo lobela sugar daddy bo te komona na yambaki mama Micheline Kitere. Et lelo nazo yamba sikoyo invité nanga à se présenter bomo na ye parce qu'on a yamba ki mama lelo yamba siko jeune fille to yoka o jeune fille a lobela biso non senga la pasta afungwela nga plateau bomo na nani oyo nga la yambeli bino. Merci beaucoup. Mbote mama lolo vraiment combo se présenter ba Kombo na ngai mama Deborah Mutenge mais la femme sage babenga nga mama la joie. Vraiment merci beaucoup. Lelo tozo parler ka sugar daddy naebi so sugar daddy laksini bon naebi te londe na yo ko apprendre awa tika boy kasi sugar daddy lakisi ba jeune fille bolinga ba papa mikolo papa mikolo donc okotaka lokoza jeune fille okota nyonso yango siko yo pesa biso avis na parce que yo za jeune fille ba jeune fille ne bolinga ba tata mikolo siko yo jeune fille oyebisa biso esala bino ndenge nini boyoka ndenge nini tombo olinga ba tata mikolo ngai na bandeko na biso toza posa toyeba. Merci maman Lolo pour la parole. Bon le loso tolo ya likambo ya ba Sugar daddy nde mama expliquer biso toyebi toyoki pona ngai conseil na ngai ona inga loba lelo pona ba jeune fille bazoninga batata o babala batata mikolo o babala pona nga eza kitoko te po soko lingi tata o babala deja akosalela ko eloko moko te akomema ko esika moko te bosuka ka esika bovandaka bisika bokendaka akokende na epai moko te po aza deja na mwasi na ye aza na foyer na ye deja sa tonga abongisa deja ya ye foyer donc yo za kaka nde balobaka kosa leka donc okotikalaka komemela eloko moko te na vie sa bongisa foyer na ye eza deja ya kobonga kosa leka. Bon mama la joie oza fiancé oza marié ou oza célibataire? Naza ni fiancé ni marié naza célibataire. Et indi bon maman la joie na mona ndo so ngala boye lelo soki papa mo ya 50 ou 60 ans aye ko se présenter liboso na yo naza aposa na bala yo. Bon par rapport à âge na ngai soki la moni papa naza na 60 ans 50 ans wana opesa vie na ngai Nathalie no sima na ye ba papa mso mona ye na mso bala ki na ye amoni mo sa compliqué habite na luka moi jeune fille moko bopona bala ye mais soki Nathalie ke abota na ye te abala na ye te azoluka moi si moko bala pona ngai na kondima na bala na nga papa wana eza idée nazo pesa conseil te mais eza idée na opesa eza que yo zwa nga na lobi te lokola mama la joie loba ke na bala tata mukute Nathalie âge na nga tant que ça likam totalaka otali âge ya papa wana 50 ans na muto aza na 25 ans botali car sona monke papa na linginga na bolingo ya solo pe aza muto asambelaka liboso na losambo so aza muto asambelaka na kondima balinga pona zala kimia po aliro to kende na monde on de to komena ba jeune garçon maman en tout cas bon commenter pardon otali commenter s'exprimer na commentaire ba maman la joie nga na yebi âge no bien tata 60 ans la sili déjà makasi nyoso sila makasi yo sana no fleur boy lokola ka libala on ndima na âge wana mais okufa otiko ba charge maman lolo na yebi so ke papa na 60 ans sili makasi Même si y a un bakisa pe implique pe na vie na yo.
elo na ngina lobela na miniso ba jeune garçon de so bozo tia ba jeune fille mutu kimia bozala kimia kaka bino mo ba jeune garçon de bozo sala ke bana basi na bino bakende kolingaka akutana mutu moko asepeli ni na amitiki ne po nini yo jeune garçon omoni si e pas surtout so ka bi ko débrouillaka abi ke jeune fille wana sala wana jeune garçon ona ye amona kaka ke ndenge okenda kobimi oki oteki odébrouiller ndenge otie periki wana olati wana ezaka na mbongo akodébrouiller te le mosusu deja esa akutana na papa moko boye pembeni papa nazosoutenir yo soki mwasi ye otali mbongo opesaka mwasi okuti mwasi alati kitoko atie periki yo mpona ozosepela mwasi nanga alati kitoko boye na boye nzoka nde esazwa tata moko pembeni mpo nini yo tikala ozokipe bien te loko oyebike adébrouillaka na ye loko amalolo adébrouillaka na wapesa exemple mpo malolo aza marie loko oyebike malolo adébrouillaka mama nazwa adébrouillaka lelo so opesa $10 opesa su mwa $10 esa su 2 semaines mais yitangaki kuna amoni papa na lakisi ye bolingo ami pesi awata esu teke oyo pesa ke $10 wana kumotala 100 o papa na lakisi bolingo soki papa wana abala te so kaka proposer libala yebaka kaka akotika yo akokende pa papa po amoni papa na fongoleli ye motema azopesa ye oyo abanda ye koluka sikoyo mama ba jeune garçon oyo soki ayebi ke mwasi azodébrouiller azwi misu nyonso atie epa ya jeune fille ebongo sikoyo mpe tala mpe papa na 60 ans ntango aoboti obana ye aza deya na 60 ans yo oboti mwana na yo ti mwana okoma na 15 to 20 ya ozala na age ni wana eza mabongisa nzambe bana bakolaka na mopepa nzambe eza mabongisa nzambe mwana toloba teke ndenge aza na 60 nga naza na 25 so na baye na boti ne mwana kokola kaka koyeba kaka wana aza papa na ye mwana kokola kaka tomona bapaster mosusu baya koteya biso na église babeta lisolo abi na bali depuis na bala na obota te nzambe opesanga mwana na age ya kimokolo so naki otika bana na ngai na ekole baokamo baokasonzeye ngai koko na bango mpo nini abalaki me azwaki kobota te ntango age epusani nde aye azwi bana wana soko nga mpe soki na bali bie yo ndeko bali mobali aza mokolo bobandi kobota mokili kokomprendre mpo so tobandi kolanda kaka ke aza papa mokolo aza jeune garçon nyonso to wana esangisa biso toyeba te tokende wapi sikoyo nga na mwa lokwa mwa tata mwa bandi daya koya deja yango mpo ose soulager ozwa mwa fraîcheur ose compléter tika na milobela na nga ava mpo to baomonanga na tata wana epesa flamme te bon bandeko basi oyo eza émission eza mpona biso nyonso eza teke oyo nga na oloba wana bolobaki lemsu ye moko aza boye te mpo ava toloba boye totambolaka totalaka makambo nde elekaka toza entourage ya bato ebele bajeune fille bajeune mama jeune fille moso babeta lisolo na ye oyoka na mawa oyebisa bisoki nalandaka jeune garçon po ayedaka ngai afutelaka ngai ndako naza na baboti na ngai soki nalandaka papa oyo po papa oyo ayaki okuta ngai na souffrance ye nde azwela ngai ndako ye nde afutelaka baboti na ngai ndako ye nde asungaka baleki na ngai na classe donc mokili yango eza kaka pasi eza tike ngai naza na mobali wana obie nazoluka mobali te eza kaka conseil po oyo elanda biso nyonso tu mateyo toopesa biso nyonso eza kaka part na ngai te yo mpe fozwa part na ona émission. Merci beaucoup maman l'agent en tout cas lelo fenza oyelaki biso makasi ebongo siko bozoki ba jeune garçon baza ba escroc bazo escroquer bino bambo bazo escroquer bino bolingo likolo na ngwa escroquer affection likolo na ngwa escroquer mbo yango boche stop na ba jeune garçon surtout o balataka bien ami lati déjà moni pantalon fandi chemise fandi bepe fandi petit ke na ona ozo mususu donc ce que boche stop na bango polo kuteleki eza ba jeune garçon yimbongo ne soka azwi kolata liboso eza pe na ba jeune garçon mosusu soka azwi mbongo mwasi nanga fo alata liboso omona eza des choses différentes donc mosusu soka azwi ka mbongo abifuna kopesa mama Nora alata abongama mama Nora abongisa venir alobi mais mosusu soka azwi kaka mbongo abi soki napesi nane elese akolinga alata yemo malamu nga moko na milatisa bamona kaka ketaka bamona mobali no alataka dongi ya bien alataka perpète moko ya bien kete ya bien mais mwasi moso batali bondima te concordance eza te yango moni basi bakomi kodevie mais to devie te
yo tala siko omoni ke oyo ezopesamela oyo nzambe apesi yo mosusu eza chance babaka chance eyaka na vie mbala moko mosusu soki eyeli boye eza chance so mpe jeune garçon eza bajeune garçon mosusu baza motema ya kolinga mwasi siko ozela na mama l'argent na kati siko oyeba ndeni ke jeune garçon nde azoya boye apesaka mutu mbongo to ye moko so azwi mbongo ye moko amilatela oyeba ngo ndeni différence wana malolo tant que ozovivre na mobali oyebi ke mobali nango soki azwi mbongo vraiment apesaka ngai mais yo ovivre na mobali omoni ke mobali lelo aye parfum ya cher alati dongi moko ya bien alati veste moko ya bien yusuku bovandi masolo ekopi lera okabwana nde naloba jeune fille toyebi tovandaka na bakwa na basheri bokabwana mpe babona biso apesa ata 100 fois te oyebi kaka elobi le biso akopesa lobi lisusu aye bosololi parfum ezolumba alati lisusu complet jean encore elanga nde eza boye survete ya kanda basket ya kanda bosolo bato bamona kaka jeune fille na mobali nde bavandi wana baza bien couple moko bien mais yo mona kati nozoloba lelo Antoine aye lubi alataki bien lelo alati bien apesi nga eloko te siko biso ntongo ovanda oraisonne ofokanga mwa meshe toyebi ndiki chasse ekoma oviva so okutana mwa sheri na yo toyebi te ke charge ya famille be ya yo pesa te papa fo oyeba mwa mbongo mafuta bajeune garçon mbongo mafuta babosana etumba mama na ngai to partager vraiment tant osepeli nango o partager et ça la moi bien vraiment mama la chose makambo ebela koloba mais tant et ça biso défaut ngonga ndengonga en tout cas vraiment mama la joie loba kitoko moi conseil na yo na bato balanda kiyo tant aussi si moi conseil moi mbote pe na bato balanda conseil na ngai na ina pesa isusu pona bandeko bolanda te kende mama la joie azoloba azokende te yo yoka ona lobi yo attirer kaka o ya bien ke na kokende wapi na kuta ina nani nazo vivre na nani yo landa kaka yo koloba te kende kwa mama la joie lobaki na linga ka mobala mukolo lokwa mama la joie lobaki na linga ka mobala mwana mke te surtout lo nazo boya nde papa oyo ya bala mingi no okende na poana papa oyo ya bala. Merci na bandeko nyoso balandaki mama la joie. Merci na biso surtout to landa ming to partager na Mama Lorraine officiel TV. Mama Lorraine Mbala TV to landa vraiment. Na pesi mbote na nga na chorale na nga les anges na pesi mbote na nga na bandeko na nga nyoso ya basi na pesi mbote na nga na bureau na nga vraiment na pesi mbote na femme sage mobimba na pesi mbote na couple Mbala Israël Mbala na pesi mbote na mama chérie bambote na yango. Merci beaucoup to s'abonner to aimer to partager na bi ke to sepe la ki émission oyo bo critiquer bisoté bo sala sopende nité ngai liboso na bino aloko Yesu Masi alobaki nga na nzela mibale liboso na bino ya bomoi na ekufa yo moko sa nini pona donc yo moko yeba par na yo anesika oyo esungio na nini conseil nino attirer wana po esala biso malamu mbote na nga o nyonso balandaki biso nzamba lola apambola bino na prochaine émission bozala jamais déçu s'abonner kuna et ozala bien bye bye. Bye bye. Bye.